doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a les versions, il y a la musique, Oyobino Bolinga Kapo, na vibration, na analyse Nabiso, na marque kaka, il y a nulle part ailleurs kaka na Clébo Original. Donc le lot aux aliko tala masolo oyo ya Dr Mukwege. Boyebi bato balanda kangai combien de fois na bondelaki na suppliaki Dr Mukwege atika kokota politique parce que bazali kokosa ye mais Dr Mukwege ayoka kingate nakanisi boyebi 5 minutes et le bara toujours beau solo malgré tout que de mauvaises langues balobarake César Ngadi Jalelo César Ngadi Mutu ya président Fachi Beton alobelaka jamais mabenaye bolanda ngai soki makambo ezali malamu tolobaka soki pe ezali mabe tokosa la critique mo constructive parce que awa tozate po nakocha les bateaux dans le roue na président na biso nakanisi makambo malamu eleki ebele na bambula oyo président de la République a qui pouvoir boyeba ke 5 ans yango a salité miloko nyo surtout bomoni a sali yango na ba 2 ans et demi na kanisi makambo président de la République azali ko sala mboka na biso nanu salamate même Mobutu a sala soki 36 ans et salema nanu te et salama nanu te a sala 32 ans salamate gratuité et enseignement de base ezalaki na kati ya constitution mais batu oyo ba prédécesseur né surtout Kabila oyo azalaki wana ba bandaki ko welela ko changer constitution pour na ba intérêt na bango ya ko umela na pouvoir mais président Fatia ye bo moni na ba mama ba komi ko bota ofele combien de fois ba mama ba bota ba kanga bango na ba maternité moi na boti minu na kati ya maternité est-ce que so mona yango en tout cas bateau bazone di ma président de la République le baba lingara balubate balingara UDPST président de la République a mérité 2e mandat en Vimba il y a 5 ans. C'est la raison pour laquelle Bisotoye Awa Potochaye Maboko Nento Lobara déjà boye les années que toujours dans le Parlement. Kolobato Ebo Loba Soro Yelbiso na ba je suis tié il est nous sommes vous êtes Tokei. Je fuis tu fuis il fuit nous filme vous faites il firent Tokei ou il biso la Britannique la peine à lingala Tokei donc biso tout ça complet calé na makambo surtout to korega otika la kata en pototé to le lara non to y sur place to y to participer na masolo na biso pour aider président de la République ya mboka na biso avant na yebisa bino ba news o ya ngai boyebi que depuis le 26 octobre dernier nazali awa na kati ya Kinshasa na biso mboka na biso oyo na ye awa po nazali candidat député national na Lukunga donc vraiment na ye awa na ye na epsaki bino que sozo ça likambo faut au sala ngo avec conviction il pose au senga nzamba pesa force ezate que olo bakaya na ebité so na gagner so ok na bitumba il faut le bon gagner bisonde to continue na députation oyo tozo sala ngo poto katala te tozo sala ngo poto zala parmi les 14 bateaux bako zo ba siège na kati ya Lukunga donc c'est faisable parce que tous abana mboka bato bazwa rango bazana zolo donc madusa zolo 4 été mitumi balete misu 4 été bazaka donc netika biso yango ana toye et puis boyebi que naza valable donc avant vraiment to banda masolo na biso toko banda yango na ba news oyo ya campagne électorale ya président de la République na biso ndeka boyebi donc siko azali na Kananga na Kananga batu baloba te que oh parce que Kananga ezali mboka na ye ezali pasa baluba yango na bayambi ebele bomoni esika nyo surtout président de la République azali koleka bazo kopesa batu ba mbongo te obo ya rien batu bazo ya bango moko
bazoya bango moko bomoni oyo na Lubumbashi balobaki soki donc Lubumbashi ezali soki ya candidat moko bobino moko bomoni oyo salami na Lubumbashi na kanisi côté nyonso tout présent leki ya Lubumbashi ezalaki donc kosakana kutu te donc tozali kolakisa bino président de la République akomi na Kananga na Kasai kuna botala ndenge bayambaki ye. Tout le monde est d'accord avec Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Kasaï central, 21e province à être visitée par le couple présidentiel en campagne électorale. Une mobilisation de masse a coupé les souffles. Une foule immense a réservé un accueil chaleureux au candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République. De l'aéroport national de Kananga jusqu'au lieu du meeting, le ticket de l'Union sacrée a mis 45 minutes, tellement qu'il y avait du monde en liesse sur le parcours. Sur les lieux de rendez-vous, s'adressant à son électorat en Chiluba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, a remercié la population kanangaise pour l'accueil sans précédent lui réservé avant de lui demander un second quinquennat pour mener à terme ses multiples projets en faveur du peuple congolais, dont certains en cours de réalisation, notamment l'agriculture, le courant et l'eau, les routes, la santé et la sécurité. Il a demandé à ses électeurs de ne pas empêcher d'autres candidats de battre campagne, d'éviter la violence, mais plutôt de se présenter aux urnes pour exprimer leur choix. À son arrivée à 18 h, heure locale, le couple présidentiel était accueilli au pied de l'avion par les autorités politico-administratives, le chef coutumier, la société civile et les membres de l'Union sacrée. Donc engouement oyo donc on a vraiment présent balingié ils a tricage té ezali en direct aux autres en direct tricage ezate montage ezate bozo mona ndenge bato bazo sepela na président na biso parce que président oyo vraiment il faut reconnaître oyo alingi été na habité ceux qui azali congolais mais vraiment na grand boule penza surtout vandi au tali makambo et salami na temps au président de la République a sali il faut en tout cas, ils ont mérité deuxième mandat. Pour assurer 5 années en vie, une majorité parlementaire donc écrasante, donc on a boulot penza donc il y a ressenté tel qu'on a 5 ans mobimba, so ka zuango à kosala ndengeni parce que c'est ma solo quand on a 2 ans. Donc vraiment tous aliwana, toko chaye maboko donc tous ali nakati ya union sacré de la nation, biso tozali nakati ya rep agissons pour la République parti ya maître Guy Londo Mboyo ministre d'État ministre aménagement du territoire donc tozali wana tozali prêt ya kotia présent na biso maboko po to kota na parlement. Donc sikoyo en ce qui me concerne boyebi ndenge na yebisaki bino nazali député national na Lukunga boyebi ndenge masolo ezali ngai nazali na batu oyo nazo compter na bango musala nanga o nasala na poto à part comptabilité na makambo ya social na sala suivi ya ba personnes vivant avec handicapé suivi ya bato babanda kolia ba RMI ba benga na Belgique mango ya ba donc mbongo ya social donc nga naza wana pona kozwa bango na zongisa bango na donc na ba misala et puis bah sortant des prisons na yebi masolo oyo ngai nazali koloba donc natalaki vraiment parce que cette année na 3 fois natali non bandeko na ngai ba handicapé bazo vivre na ndenga malamu te donc yangwana il faut représentant moko azala na masolo a surveiller kamakambo au gouvernement roya nango sala masolo oyo esengeli po na intérêt pe ya ba handicapé pe na intérêt ya batunyo surtout parce que boyebi ke ba handicapé bandimi César Ngadi. Tout le monde est d'accord na côté handicapé que donc mon lobeli na bango ezali ngai depuis nazo sala ba jeté donc tozana présent Rio oyo vraiment nazo féliciter donc vraiment en tout cas présent Rio na ko tiko susute présent Rio dio tozo sala ezali ma solo ya kosakana te donc vraiment boyo ka ba message parce que ngai moko d'ici là donc avant donc campagne ici na kasi lundi na ko débarquer na esika bandeko nanga handicapé baye parce que na yebisa bino lisolo handicapé muto ko betango ko le handicapé yemo azate yo kufa miate ko beta masolo miande ngini
yo moi so bota te o bota o expliquer pas ça o bota ndengeni donc handicapé ba mone la bino sous-touté mutu na bino représentant na bino oyo ako défendre bino rolande la makambo na bino et puis ko changer vie na bino donc naza ko kosate nga na lobara te ke po na loba soki na lobby na ko sala ngo parce que ezali domaine nanga bo yo kabino moko bon handicapé ndenge ba poni César Ngadi parce que bateau babandeko ya wana ba monike babandeko sera en esprit na bango donc ba bengani bango donc handicapé a commis sima ya César Ngadi donc restez connectés sur Ekleba original on revient tout de suite. Mbote na bino nyo surtout na komu mobimba partout na RDC surtout na Lukunga. Nous avons un député national, la mission député national, il s'appelle César Ngadi. Alors 291 voté César Ngadi. Ah, nous avons un repos Ouleri, quoi la Ouleri à face à IRB. En tout cas, devant la César Ngadi, il y a surtout parce que aussi mara bandero la César Ngadi na Ouleri. Donc ça dit que c'est que la bino bande kona biso bo mona bande kona so tambolaka obo yokaka en tout cas pour voter César Ngadi balobi 291 César Ngadi rien à dire mutaye na ambition sika makanisa sika na kata parlement César Ngadi ana vision et kuba Ngadi vraiment professionnel liboso merci ngana zali conseiller ya centre ya handicapé. Oui, je suis à Avenue Bomba numéro 35, commune à Kitambo, hôpital. To Yambi, papa Rio, président Rio, où a représenté l'Union africaine pour la personne handicap. Vraiment, message à Yendiso, to se fait yango makati, fait yango ndebiso, handicapé, tout ça qu'on zèle, tout ça qu'on luka. Nous avons besoin, tous en représentant Yabiso Mongo parce que mutu ayebaka pasi ya moninga na ye kaka oyo aza na ndenge moko na ye lokola biso za bandicapé soki makambo na biso elingi tolingi mpo eyebana na parlement il faut bandeko na biso bandicapé bazala kuna alors tosepeli mingi na président Rio ndenge ayeli biso komo na yo honorable toza diker na yo toza donc tosepeli makasi biso tozoluka nde to vote baninga na biso handicapé bavalide bakosi biso mingi tokovote bango me kuna balobela makambo na biso te alors lokola yo oza ndeko na biso handicapé toza na besoin na bino bacandidature na bino to vote bino yango tolobi merci ndenge otindeli biso papa Rio po aya kosensibilize biso toza d'accord. Merci honorable. On a zali na Kitamo, et zali deux centres. Tous en centre, moi, on a venu Moussambo, Fira. Alors, Moussous, tous en Boma, juste au top hôpital à Kitamo. Donc, on a quitté na Moutou, on a coûté na président, les deux présidents na conseiller. Alors, donc, ça la masse de manière que nous avons mobilisé pour des jours où bango nyonso bazala na bandeko nyonso tu pe liste na bango pe ezokoya nazotinda liste na bango pote oyeba nombre bazali pona ata mai ya komela mutu na mutu asala nini azwa alors baza de cœur na biso awa président na conseil balobi ke à part biso moko bandicapé bana na biso na basi na biso po baza bazo bakate d'électeur bako voter yo ndeko na biso handicapé mais pas si moko naza nango awa ministère délégué na biso ezosala eloko te eza mawa mingi kaka malobo yo lobaki na biso nde tobunda kaka yo okota na parlement po te biso solution na biso eza na nini ezwa alors yango moni naye komona baprésident na butu awa esalinga esengo mingi bayambinga kitoko na sisi tourne nanga na zongi lobi nde tokozwa liste mpona natindela yo mpe tosala programme mpona koyebisa bango ndeni tokoya po te tomona bango. En tout cas mbote na bino nyonso tu oyo bozali na kati ya RDC surtout awa na kati ya Lukunda na kati ya capitale ezali ya bino représentant ya Union africaine des aveugles en RDC na yambi Excellence, notre honorable Obabeni César Ngadi, 291,
En tout cas, Aza député, la biso au toujours voté, biso la personne handicapée, Aza peut personne handicapée, Lelo, à Kiti Nakati ya base naye, awa Nakati ya centres handicapés, et bientôt Aza Kalamilité, à quoi nous c'est biso déjà, arrivé n'est pas pour mon peuple naye, to bandekone, handicapé, awa Nakati ya Lukunga. Donc, vous votez 291, bandekone biso, biso toza to mon Nakati temps pour la rater. Mais kasi toza na mayele pe na bwania na ko défendre bino na kati ya parlement. Alors je crois bien que tokokuta na balancement pona ko annoncer bino arrivé oyo honorable César Ngadi 291 akwa ko sala pote amona base na ye na kati ya Lukunga. Merci beaucoup. Puis le mot Boitolanda, il y a pas photo. Na forcé bangote bango ba monique non discours nanga vraiment ils allaient discours bazo il et puis ba pesinga confiance et puis na yenga mon côté na président na bango monsieur Rio azali na ngai donc ba monique ils allaient se quitter et puis ba yebi que donc nga soki na koti na kati ya parlement makambo ezande mususu et puis na za na confiance na bango ba poninga ipambate donc to sala nyoso to ko bunda potokota na kati ya parlement wana donc vraiment na kanisi y a pas photo boko mona makambo oyo koleka na ko filmer yango tango na ko tala bango to ko solola na bango parce que nanu to kutani na ndambo place kenaki na centre ya handicapé na Willery siko pena na kenaki tambo donc na okempe na Willery parce que donc boye baké to komi presque à la fin ya masolo. Donc, ngai ba misusu ko pesi bango ba t-shirt. Oui, ba ju ba t-shirt combien? Oui, ba mbeli masanga combien? Donc, est-ce que yozo garantir batu ke batu o ba ki na terrain tant soko betsa ki foot ou bien o pesi ba t-shirt baza batu na yo? Ah, makambo zali hein. Mais ngai ba handicapé donc baza batu na ngai. Baza batu na nga parce que ngai na ko défendre bango. Donc vraiment ezali ma solo ya ko sakanate donc tozali na bango boye bake bato ba monela ki handicapé la récréation est finie. Lingna la sabino que César Ngadi Kleboa ba lingi na batu nyoso tout à part handicapé ba lingi na zo la sabino donc à partir à Paris banamike ba ko sarate vérité bimarana banamike et puis banamike bazarana muru ya solo sans intérêt bo talandenge bazali ko recommander que Botalande bazali ko recommander batu nyoso tout ba voter numéro 291 291 oyo ya César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Nous, les enfants de Trouble Star, nous demandons à tous les majeurs de voter au numéro 291 César Ngadi Kleboa. Check, victoire. Check, victoire. Bino mo Boitolanda bana bako sakate wana bazali bana mike ba korompa ka bango te donc bazo ko sentir que donc papa na bango numéro 291 291 il faut akota na parlement. To marquer pause publicitaire et à ba partenaire na biso oyo boyebi donc restez connectés sur Kleboa Original, on revient tout de suite. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
naye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi mbisi pe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndobokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Merci beaucoup pour avoir confiance parce que nous avons confiance dans nous. Boyebi que to vivaka na ba pub, to zali na ba subvention te, to zali subventionné te, donc to salaka musala oyo na bambongo na biso moko. Donc, aide Nabino pe vous le bienvenu pour le fonctionnement. Il y a chaîne Nabino. Si vous avez dit que Sabino, ils allaient que c'est Sangaï. Docteur Mukwege Boyebi, si j'ai Nabiso à l'élu, ils allaient pour naïe. Boyebi, docteur Mukwege, combien de fois donc, na Siplia qui est mis Nabi, docteur Mukwege. Politique, c'est quoi on a makabouté. Docteur Mukwege, vous allez bien na bloc opératoire. Politique, tous les coups sont permis. Les lots, docteur Mukwege a soutenu. Bah failli le tozo monara bango. Bah katumbi tozo monara bango. Mais docteur Mukwege so banda to monaki mbala moko. Nampia kumuna. Azali wapi. On a ces canaux. Docteur Mukwege, ngana yebisaki yo. Tika biloko yo politique et si ça rabat ma carrière. Docteur Mukwege a kanisaki. Donc, ils ont confondre, mais ils ont fondre campagne électorale na campagne à vaccination. Donc, ils ont évité. Donc, pema oazo mela. Donc, Mukwege a kokate. Na yebisaki bino. Na yebisaki bino donc kutu simbi kutu na Mukwege parce que tu vois il y a le système qui est donc à réparation après réparation goûtage to mais qui kutu yete mais à kokite à comprendre que politique et ça na batu nango donc neti ba Félix Antoine Tshisekedi Mukwege en tout cas Mukwege na pekisaki yotika ba mindele ba kosie na bato yo do bazomona ke okanisi politique eza masolo mususu koza la chirurgien za masolo mususu awa pe siko ke guerre ngo pe ezali ko sila donc oko réparer susu ndenge nini Mukwege monike bon yesiko politique bandaki na mangungu abandaki na ba mangungu Mukwege nakanisika ngonde kaka donc ndenge ba master no misu basali tatamponyo basesanga ba diongo basali ngonde kaka donc masolo na yo ya élection pesa ngo katumbi pesa soki ba la so ndenge to ebité ngonde yango parce que makambo zo sala ezali pasi na mawana motema docteur Mukwege siko bino tu bozali na docteur Mukwege bo comprendre tina nini na lingaki docteur Mukwege ko tene ba faire roté mais ayoki la ngate siko to suki wapi docteur Mukwege azali ko mona na te ba apparition mi bala salaki donc mpiaka na mpiaka mpiaka botala Mukwege yeyo mpiaka botala yeyo bomone na bombe central bomone docteur yeyo docteur yeyo ile bombe central bilionso bomoni na bona nga polémique bomoni bilionso bomoni Mukwege yeyo ana ke yakena tere sise na bona nga makambo polémique oh mais soit disant na bona nga ye na koloba nga te pardon ozanga image biso nga numéro 20 fachi beto fachi nde makamu na bome bomoni sikoya basali bampiake biso fachi beto omoni sikoya biso fachi beto omoni biso fachi beto omoni biso fachi beto toboy bampiake fachi beto numéro 20 toboy le biso ba polémique fachi beto numéro 20 toboy Mukwege fachi beto bomoni mpiaka bomoni mpia azoko tambola en tout cas docteur Mukwege comprendre mais c'est trop tard parce que place au côté qu'ils allaient sika na yote docteur Mukwege tiko tozali ko lakisa bino kinwa ni masamba kamitatu oyazalaki envoyé spécial la chef de l'État oyo batoyo bazalaki avant chef de l'État comme à présent zalaki na IDPS donc bazali batu oyo bakoki jamais ko trahir président de la République donc boyo ka message oyo apesi pona ko fongola batu ka boule bazalaki dibate donc ba pesa ba voix na bango te ke na batu moko oyo ke to bandela susu 0 to banzela tozo kende te donc bo sala kutu erreur wana te numéro 20 c'est numéro 20 bo mekaku tuté
kosala ba venti o bozali ko mega kosala o bazali ko kosa bino so ba pesi bino likonda bo liana bino likonda mais bon meka kutu te ke ko pesa bato wana donc ba voix donc ba misusu ba komaki ki présent donc ndenge papa ba mondolo ba chance loko pambe koko sala malisusu te na tiki bino boka message ya Kamitatu Masamba Kinwani donc restez connectés sur Kleboa original, on revient tout de suite. Bana ya République démocratique du Congo, il faut que biso nyonso to voter numéro 20. Candidat na biso ndeko na biso président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona nini? Po tomoni makasi nyonso oyo asali na mayele nyonso oyo atie po tobotola bokonzi oyo ezalaki na maboko ya banguna ya peuple to botoli yango na makasi ya bandeko pe nyonso oyo ya union sacrée oyo ba accompagner biso na makasi ya population nyonso biso nyonso to tiaki maboko po to sungaye to récupérer mboka oyo izalaki na maboko ya banguna na biso ba bebisaki yango bakendaki koteka yango epa ya bato nyonso oyo ya mabe to yebi bazalaki na patron na bango wazaka kuna na Rwanda kombo na Paul Kagame lelo yo ye abotoli yango tala makambo malamu asali pona biso gratuité ya enseignement bana na biso nyonso lelo baza kozonga kelasi bazotanga kelasi malamu parce que éducation ndeza base ya makambo nyonso ya mibale santé pour tous ba maman bazalaki bazokangama na ba hôpitaux neti ba prisonnière ba misusu bazo kufa parce que
moyen makoki ya kobota ezalaki te mokonzi asali gratuité ya maternité pour na biso basi na biso ba mama na biso vraiment biloko wana mibale eza biloko moko ya motu ya botala tozangaki ba mai de gauche à droite ba courant asali effort à renforcer capacité ya courant et mati makasi na mboka mobimba à renforcer makambo ya mai ezali ezotambola partout mais tokopesa ye chance wana te pona nini po ba voter yango na lobi ke bana ya Congo mobimba biso nyonso sima ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20 candidat numéro 20 donc soko lamuki le 20 pensez que ezande numéro 20 oyo toko élire pour to sauver mboka et continuer na élan oyo azui tala banda 1960 to tikala komona jamais banda ba belge bakenda batongela biso ba université bomonaki bokala mingi te bokomona ako inaugurer université ya monene ya IPEN bomonaki autaki déjà ko inaugurer université ya NBTP ba université eza ko tongama partout à travers ya programme na ya oye atiaki na maele na ya 145 territoires ba université ba école ba hôpitaux eza ko tongama sur quasiment sur toute l'étendue ya mboka na biso na 145 territoires nyonso donc biloko andenge wana tikala jamais ko salama pona nini to pese chance te to bengana ba aventure to sanctionner hein ba aventure o nyonso oyo to moni ke baza ba candidat ya ba rwandais o balimba ya kozongisa biso na boumbu di out. Donc, bino mo boitolanda message donc numéro 20 bomoni na la telebino casquette na na tenue on a bino ti na suka ya campagne tozala na yango donc bo bukana te bo kosa na kutute batu ba bino donc bali konda bo lia yango parce que zali bali konda ba yibaki donc mingi na kota ba minéré bo lia yango mettons beaucoup ma devant isoloir bino moko bo makamni bo sala c'est toujours Fachi Béton donc toujours na lignée wana nazali ko lakisa bino micro trottoir o salami na kati ya Paris en plein château rouge et siko ba congolais ba lo barao donc na ba combattant ba kanisa ka place ngeza ya bango boyoka bino moko ba na mboka ndenge ba peseli ndenge bazo tia poids parce que boyebi pour la première fois na masolo étalé élection diaspora a ko voter na élection présidentielle, donc Paris, Belgique, et puis si je ne me trompe pas, Canada, bako voté. Et Salamana nouté. Donc, Bota la binomoko, Congolais, Lingisu Subako, ça a été Congolais, Nyoso, Nakata Paris, Azali, derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Château Rouge, 18e arrondissement parisien, quartier à forte affluence congolaise. C'est samedi 9 décembre 2023. Nous nous sommes rendus pour avoir les impressions de la communauté congolaise vivant en Île-de-France par rapport aux élections prochaines. Envie de se choisir le nouveau garant de la nation qui doit prendre la destinée de la RDC en main. Sous une pluie battante, froid, grisaille et temps maussade, surpris, nous avons remarqué la présence des partisans du président sortant et candidat à sa propre succession faire campagne pour leur champion en domptant même la météo. Suivez avec moi quelques avis de ce que pense la plus grande représentation de la diaspora congolaise vivant en France quant aux prochaines élections. Notons qu'ici, il y a près de 6000 enrôlés qui décideront sur le choix de celui qui aura la commande de la RDC, et cet échantillon n'est autre que le miroir de la majorité de cette communauté. Suivons. Nous sommes sur le terrain avec toute l'équipe de la mobilisation pour faire la campagne de notre candidat, le président de la République, le candidat numéro 20. Mercredi, nous serons tous, le mercredi 20, nous serons tous à l'ambassade de la RDC pour élire notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Béton, Béton, Béton. Et nous demandons à toute la diaspora congolaise de France de venir nombreux pour voter notre candidat, l'élu du peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ici en tant que membres UDPS Union Sacrée, tout Congolais capable de voter le vent
puisse savoir que l'heure est grave. Donc, on n'a qu'un seul rendez-vous, le 20 décembre, à l'ambassade du Congo RDC à Paris. Donc, venons massivement pour élire le président Félix Tshisekedi. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas des embrouilles, donc on veut juste faire élire notre président et de façon massive. Nous avons des candidats considérés comme des candidats des étrangers qui sont là, qui ne se cachent pas, qui défendent les intérêts des étrangers, les intérêts de Paul Kagame. Alors pour barrer la route à tous ces mondes-là, nous vous invitons à venir massivement le 20 décembre pour élire notre seul candidat, notre champion, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la sensibilisation, tous dans le Château Rouge, pour le 20 pour le président Nabiso Fachi Beton, dans ma ligne président Azam Moko. To pesi sous chance na président Nabiso si ça musalo abandaki pour musala déjà zo monana maintenant le silité tous na posa si ça misala wana bana changu na sina tindeli bino maloba na Kishasa bana kini bana yolo bana matonge na yesu suliboso na bino almkoma lelo poko ba ko rappeler mi kolesika ni mingi te le 20 biso na son ambassade eza bana Kishasa donc président Zaka Moko, président numéro 20, Fachi Beton, a continué Moussala, Yendenga Abandiko, Abandaki Angobo, pesa seconde chance pour a continuer avec Ketina Souka. Boko Sepela, Boko Sepela. Bilomo Bomo Nagado Bilembo, Bilomo Fachi Beton, donc il n'y a rien à dire. Pour ceux qui battent tout, n'a qu'à salini, donc Bilomo Ozomo n'a déjà gratuité. Gratuité d'enseignement et gratuité à maternité. Donc nyonso donc oya sali banzela oya ya ko beba o ba ngunda ba ko bonkate pona fati bo monita bilembo do yanga docteur lo ba dokila bana mboka donc en tout cas bo sale rerte na maponami donc ya bino ndeko yo champion azolo ki sabino donc les 20 do biso nyonso na sima Fachi Beton numéro 20 to voter mkonda biso mwana oyo to yebi papa na mama na ye mwana papa Tshisekedi na mama Mart Moutouan Moutombolo Fachi Beton. Projet Royal un vrai changement. Un vrai changement. Il faut Kangama. Ce qui est à Félix Tshisekedi, il faut azonga na parole no liboso alobaki ke atam ba famille nga ba yibi ba ko kangama donc azongela idéologie wana le peuple d'abord il faut isalama non to boy papa non to boy papa na mboka na biso lingi para mboka to mwana mboka akamba makam asoma solo mais asala ngo penza na ndenge biso peuple to lingeli ngai na obakisaka ka que hier sali déjà 5 ans mandat yango comme na suka zo renouveler mandat batiki l'espace à renouveler à travailler à sunga mboka ko batu baza pe libanda bazole la condition ya mboka nezo marché kuna yem ta na pouvoir aller na diaspora a diriger mboka malamu makambo wa miibi balongola wa miibi tu basala ki makambo ya IGF ba miibi fo balongwa atikala a diriger mboka malamu ko soki do pesi mboka pe pa papa biso mtokolela lisusu donc un peu ça Fachi Beton azalaka na place ipo so to cheba paya tolela lisusu po mundela to profiter mupaya po azana susa mboka te yako aza congolais ana susa mboka to pesa eta à travailler année oyo ya to mona makambo bien. Il y a un seul rendez-vous, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre, ça sera une date fantastique où nous allons encore réélire notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous savons tous, comme il nous a été demandé, vous voulez consolider les acquis ou vous voulez que réellement nous puissions encore retourner encore dans les néants. Alors le moment est venu où nous devons réélire notre président Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui veut réellement la prospérité du Congo. Alors donnons-lui encore la chance, tous ensemble, le 20 décembre, aux urnes, c'est Félix Antoine Tshisekedi ou rien. Chers compatriotes, nous sommes ici, battre une campagne du président Fachi Beton. Vous savez bien qu'il sera réélu, ça c'est sûr, ça c'est acquis. On n'a même pas de concurrent donc. Ces œuvres parlent à sa place, raison pour laquelle nous sommes descendus sur terrain. Nous sommes en France, précisément, Château Rouge, nous battons campagne pour nos compatriotes. Et la victoire est certaine, nous sommes là pour ça, donc on est sur le terrain. Oui, bon, on est sous le froid, hein. Ah oui, hein. On est dans le moins 2 degrés, nous sommes là dehors, donc c'est pour Fachi, donc c'est pas pour rien. Nous sommes là, nous nous battons et nous continuerons. Bilomorobo Witi Kolanda, tout le monde est d'accord à Paris.
pour voter président Nabiso Fachi Béton. Donc vraiment na yébité congolais ou à solo ou penza moi namboka il faut à la dernière Fachi Béton. Na la gisaki bino dernièrement bolanda ki na édition spéciale au président de la République à Salaki. Donc simplicité andengwana akendaki na plateau ya RTNC pour boya na yebisa bino ke na France président Macron boya ko ke na ba candidat misusu ko débattre na télévision président yé à l'atika Mitch donc yé à répondre na ba question ba journaliste moko na ba journaliste nyoso bozalaki on ba journaliste nyoso bazalaki na plateau mukolo na langi na lingina la sabino extrême moko boyo au président de la République à lobelaki ne bandeli ndenge ba mauvaise langue ba ndoka Congo ba bandol ba président de la République azo voyager mbongo président de la République azo bepsa mbongo na makambo ya ba voyage zangatina président de la République a expliqué ki batu parce que li bande zakatité ba monsieur so sont au pouvoir na aussi ça guerre na 6 mois sia aussi sa guerre na 6 mois donc congolais boza bazo baté ba ko sabinote bo yo kandé président de la République donc a expliqué ba voyage na ye bénéfice et pesa ki pona mboka po bato mususu bazo comprendre té bato mususu ba critique ezangatina bino moko boyo ka président de la République ndenga pesela ki masolo voyage na pour comprendre ezalaki vraiment utile il fallait vraiment ça là parce que mboka na biso et sambwaki non après prestation en serment na retient plus accent na mboka parce que tu vends ici déjà Makambo, ça ne sert plus à rien. Il y a Kobima. D'ailleurs, au Moni, sur Botali bien, le dernier mois, on a mis sous mingité parce que les alagi sous pendant na importance ndenge zaki na ngote. Ba oyo balobi o baloba likambo voyage ezande kozanga koyeba. C'est normal, baza aux affaires tenga munaza na cabine ya pilotage, ngam na yebi. Makamuni ne le kanamboka pourquoi il faut nabima et nakoko loba déjà que kobima o nabima na nde sauva Congo na ba crise o bomoni to traverser o ya ba Covid na ba Ukraine pourquoi Congo a résisté grâce aussi na soutien à ba partenaire na biso mais et kokako ça le maté so inabima ité parce que Congo image tozaka kopesa ezaki ya mboka moko ya bato baza conscienté mais vous imaginez pays mobimba toza na voisin azozwa or azozwa coltan azozwa 3T ba minerai oezo tekama makasi na libanda pe azokendo se présenter kuna keza ya yebandimie alors que ba yebi bien que uta na Congo mais vous imaginez niveau bazako zwa biso donc bazo qui bateau vraiment inconscient dit tant qu'à faire tous on a biso bino ba Rwandais boya ranango parce que bateau na ba comprendre rien donc il fallait qu'on change paradigme wana ko la ki sabango que non Congo ezape na bana nango baza bana ya Congo balingi Congo pe balingi ko sala de sorte que Congo est tombwama ba comprendre message wana mais pour ça il fallait qu'on luka batou parce que c'est ça la communauté internationale la diplomatie c'est ça malheureusement diplomatie ezali ba contact ba ko saote mama diplomatie elingaka chaise vide te soki yo oza muto chaise vide oza muto to benga oni charisme soki oza muto ba jeu na diplomatie simbate diplomatie, il faut qu'on soit là. Il faut échanger, il faut développer l'amitié. C'est ça qui nous a aidés. Et moi, je suis fier. S'il fallait recommencer, on va recommencer. Mais, et je voudrais vous dire, maman, voyage, on est à plaisir, hein? Pour osana idée, ya ndenge na kembaka. Heure à vol, tamso koma boy, que lobby, et zo à 8 h du matin, yo koma 2 h, 3 h du matin, fatigue à voyage. Mais il faut kende, il faut solo là. C'est pas facile. Donc vraiment, ça ne... Vraiment, si c'était que, bon, proposer que voyage, c'est éprouvant. Mais monsieur le président, même partenaire Rwanda baza ko financer Rwanda ou azali pays agresseur et RDC. Moi était bazo jouer double jeu. C'est pour ça que nazo le banayo likambo yo ezali et oumeli depuis 30 ans. Pendant 30 ans, tozaki absent. Webi frazo na auto lobano
Nayoka Kiango et Paya, sous-secrétaire d'État américain, on a Yambaki, je ne sais plus, il y a quelques mois. Na tangoye na lobeli quand on est on a besoin soutenir boye vraiment bazo fait pas nangai ça fait bozo le génocide à Rwanda il y a 94 d'accord mais chez moi ça fait près de 10 millions qui en parle bino tout boza complice donc na moni penza mama ningani ayebi singa bi Monsieur le Président, c'est normal pendant 30 ans nous n'avions pas d'interlocuteur dans votre pays. Ça l'analyse à phrase, on va comprendre ce que ça veut dire. Bino Boutolanda, Bolandi, président de la République, a expliqué, a explicité, parce que Batozo, quand ça prend pas, président de la République, tout le bateau, président de la République, mon enfant, moi, on ministre, moi, on PDG, à quoi bien, donc avion, moutou, et coupé, c'est avion, moutou, ban, ça y est bien, bah voyage. Abandon parce qu'il a expliqué. Ils pouvaient s'en passer, s'en passer, mais abandon qu'il n'est pas na quoi soir ma solo. Parce que Kabila abandon voyager t'es bandé. C'est qu'il n'a pas problème d'expression, problème il y a coutrement. Donc il fallait na nous ami sala pour abanda. Donc voyager parce que voyager de ma solo mususu. Ils allaient barolober la haute bailler le bas micro ba question zoye la oyo moko. Alors le bandé, alors banaki chinois ou bien la mondokoni. Donc il y a on va comprendre bato ba donc comprendre. Donc, prise de pouvoir, il y a Kabila, la prise de pouvoir, il y a Fachi Beto. Donc, il ne faut jamais comparer l'incomparable. Et puis, il y a IGF. Alingete a expliqué ma voyage mbongo ebeba na voyage onezali mbongo ezali ki akobebate et puis montant au bato banda kopesa na kindoki kaka po na ko sabu sa président de la République bino mo walanda Gilles Alingete mukonji oya IGF azali ko sala musala kitoko azali ko expliquer po na likonda o président de la République abandai ko voyager. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Cet argent, les gens qui parlent des voyages du chef de l'État. Mais voici les résultats. Qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance? On dit qu'il dépense beaucoup trop d'argent. C'est nous qui connaissons les chiffres. On est à moins de 50 millions de dollars. Tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions. Qu'on ne vous trompe pas. Nous avons les chiffres. Et les gens peuvent les consulter aux finances et au budget. On est en train d'intoxiquer la population. Le voyage du chef de l'État n'a pas coûté 500 millions, comme on fait comprendre. Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment il peut consommer 500 millions? Moi, j'ai le monitoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision. J'ai le monitoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà de 50 millions. Mais ces déplacements-là ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays, la crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le Fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne 1,5 milliard. La Banque mondiale revient. Donc il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Ceux-là qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire « Ah non, voilà, on ne voit rien, c'est comme si... » Non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci en matière de gestion des finances public. Ceux-là qui pensent que... Donc, Bino Morboito Landa, donc, Bilobé Laté, président de la République, a eu l'occasion d'expliquer tout. Et puis, si on a côté budget, il y a ma solo, il y a voyage, bon, il y a Bino Moro Gilles Alingete, il a expliqué. Donc, Mouto a mieux placé, il y a Roloba Makambabali Konda, il y a voyage à président de la République, et Gilles Alingete, Nakanisi, bon, Landi vraiment, il est malam ou malam. Donc, vraiment, les lois, ils allaient quitter à CT parce que vraiment, il faut tout ces cas. Docteur Mukwege a monaki politique eza kwangana makabu a moni politique ezali bloc opératoire place abandai ko réparer ba maman na biso. Donc docteur Mukwege a confondre était à fondre campagne électorale na campagne sur la vaccination ya kintuntu soki vaccination ya malaria to éviter donc a dindi tozo mona kutu ete Mukwege ngana pekisa kiyo.
na pekisa ki oteke po soki to bandoko banga na pseki binoke donc muto kolia Félix Antoine Tshisekedi na masolo oyo azate et puis beaucoup mon ango kalaté tout na une semaine beaucoup vivre masolo au Félix Antoine Tshisekedi à kosala donc vraiment to komi na suka ya émission na biso ya lelo. En tout cas, na remercier Bino Ndenge na Lobaraka. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la fidélité au Bozali Nango. Na 5 minutes avec César Ngadi. Vous n'avez pas tort parce que 5 minutes, ils allaient nulle part ailleurs kaka na Clébois original. Boyebika ke ce qui tokomi na suka base yangonde makambu. To bandara toujours honorable Jean Moutala na Katia Londres, honorable Jean Moutala. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia Londres. Tout allez couper ça. José Kano qui kakamene. José Kano qui kakamene. Grand stratège José Kanoki Kakamene. Merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule. Merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Nakatia Suisse, Ponako Pesa, Ambro Jenny Suisser. Ambro Jenny Suisser. Merci Nanyo Soto, au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Tozongi, Nakati, à Belgique, Sugo, Ponako Pesa. Petit sœur propre pour tout de Yalo, la petite sœur propre pour tout de Yalo, là. Merci Nanyo Soto, au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngatoke, Nakati, Ponako Pesa, Nakati, Espagne, Ponako Pesa. Vrai chéri, Nandenga Moukete, Beloti Mavungu, vrai chéri, Beloti Mavungu. Merci Nanyo Soto, au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Toke, Nakati, il y a Suède, Ponako Pesa, Maman Nabiso, Thérèse Kama. Thérèse Kamani, merci petit sœur propre Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec César Ngatoya, Nakata Paris pour nous ça Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo Soto, au ça la rapport à 5 minutes avec César Ngatoya, toujours Nakata Paris pour nous ça Chai Mokenge Chai, Wabalengela mon voisin, Chai Mokenge Chai, Wabalengela mon voisin, Chéri Mukuna, merci na bémission na yo, merci na bémission na on a Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec César Ngatoya, Nakata Gisasa pour nous ça soldat nanga ya mpiko soldat nanga ya mpiko Alengonjo azala kata base bango donc vraiment ba soldat mpiko bakoki jamais ko décevoir Alengonjo. Merci na nyoso to zali ko sa na kata campagne pour na 5 minutes avec ces angandeka to solaka donc et raté ko touté. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toke na kata pareil pour nous ça petit c'est propre Agnès Mababa tchaka kama pour na président de la République donc va toucher été donc vraiment bon de la pour naie petit c'est propre Agnès Mababa Mamba Nabiso Bilonda na kata Paris Maman Nabiso Bilonda. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toke suko penza to pesa bato ba pesa ka penza bato penza ba tchaka ba commentaire ya malamu zotanga parce que internet ils allaient virtuel mais na ba commentaire na e comme il to comprendre mutu akena na chic mutu azala qui bien élevé donc tous allez ko ça la allusion na Eddie Edo le philosophe merci na ba commentaire na nyo surtout au Salagapo na 5 minutes avec César Ngadi donc toke na katia Paris pour na repesa petit frère propre do benga ngwene pesa inga sentiment ko sakanate le coach Jean-J Kolwamba petit frère propre merci vraiment na appel na yo na moni vraiment que donc vraiment via azalaka na oka donc yo moka oyebi ndenge to koza to tikeli na katia pana mapona pesa Doudou soit Doudou petit frère propre Doudou soit merci na nyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. C'est vrai,